nga na vandi na ngai ya sanda bando benga mwana nchuka nga za ya na yo po ni yuzo éviter ngai otanga ba commentaire bato bazo tia du genre que non nga na otilo poison parce que bato ba ko mape bongo ya ke bana sandalina baza ko melanga mingi na za ya na za problème na ote ndia lo ben nga bongo nga pe na bi OK pas de problème toza na biso pe bien mais après na sima nango to komi ko so na bien a benga benga nga nde jour mususu na monika rappel ni ekoti na téléphone appelle sandalina ekoti makambo na zolo bango libota nzambe nga na sambelaka je vais dire que la vérité nga na luka ya Sandralina te la caméra nango yo c'est vrai que ça mo awa voilà libota ya nzambe je vais dire que la vérité nga na luka ya Sandralina te po ya pesa nga numéro ya papa Kofi parce que na okaki na live mo ka sala ki akoselinga makambo ke nga na benga ki pour na senga numéro ya papa Kofi eza lokuta d'accord ya Sandro ke na église o sambelaka yo ndo benga ki ngai obengo binanga mwana nchuka kende kaka poto na pe na audio na yo ozolo bakeno mwana nchuka susi na kaka papa na tazaka mkola buzoba me opeseka mbonga memuka na poto kendo okende kaka kufunda kaka okendo funda papa chéri susi na kaka okende kaka mwana nchuka yo kutoza bien yo za la mwana na bota te okende kaka kufunda ngana vandika kimi na bi bon ça va azipe atine nga numéro papa Kofi na téléphone ndenge yeni mdo asaki to bana osona papa Kofi yo pe tanzo numéro sala ki nini kasi tana zo numéro nga na benga ite ba benga ngai tama ya pesinga numéro na monika mbala mo numéro mo boye ekoti de la part ya kuna ebengi nga pe na solo na téléphone na bité makamu susu foko sola ngo kimia ezaki li dossier du genre qui n'a pas sa $4,000 ezaki du genre muta centré le kwana ya Sandalina faki na pesa kwa $4,000 ya visa tetoke malembe tant on Sandalina tinde le numéro de téléphone ayebi so que numéro ya grand mopa mi sena biso na Congo est après numéro moko koti bano benga yo ezalaki ye moko to mutu moko azana entourage na numéro mo ekotaki déjà so benga nga déjà d'accord après muta saki le kwana ya Sandalina oui après na moni mbala moko ya Sandalina nga ko banga te côté sa esprit yeninga zawana ayibani na bakonji mingi moni papa chéri a bloqué yo moni gouvernement oyo za ya baluba moni ba kobimiso te yo atana braza ba tselongi na ona ba aéroport atana awa kuto kobima te ni zawana kanga mai ya kamada ba président wana tu ya Sandalina ndazo azo kondimisa nga ikambwana d'accord nga siko na vandi il fallait na pesa $4,000 à visa non tant on appelle les continents c'était lui qui t'a vendu na lobité na bano réfléchir abipon ngana pesa ye $4,000 pas eu la visa est-ce qu'il y a kondima ya Sandora kondima kubanga te boyna boye kubanga te Sandra kondima na lekisi na ngape na jour na vandi na ngape na lekisi na ngapre et comme un message à salut na se présenter parce que ya Sandra qui kotinda ngao pesa ka $4,000 visa au Kenya yo au combien numéro ngo pesa ki au salut na comment il salut d'accord na commis salut na se présenter et ya Sandra mutatini nga pona pesa mbongo ya visa d'accord sikoyo après na simanango na ekomona na yo raison na bi papa akomo benga nga boye nga na tango commis salut ba répondre quand même ngai na bandi ko masalite numéro mo bandi ko benga ngai ezobaki noté ngai numéro zo benga ngai nde zo benga yo boye numéro zo benga ngai d'accord ndepe to comment ko solo na ye na téléphone na même na ba message ya papa Kofi na téléphone nanga d'accord to comment ko solo na ye na la kisao non c'est tout sur la biso yo ko constater to comment ko solo na ye du genre que na pesa $4,000 nde ba mabangulu opesimbo na visa ozu visa okay pour ya Sandra ebise ngande ezali awa papa Cheka Kalinjela okobima te okokende sika moko te batia ba photo na aéroport partout doit être ngo voyager connexion te na immigration bakania parce que moi si na ceux qui du genre bon maman nani ba kotela ki papa chéri ba protéger ye et puis ngana kobima mboka ote akotisi makamno na kindoki na molili akotisi jibe piana papa chéri akunjo na mulangi ko bimate wana ya Sandra d'accord akote sina kindoki na makambu na yo ko banga te ata papa Kofi bengi ko banga te kende bo solo na yo solo na téléphone d'accord ngape na bi OK to bando ko na papa Kofi après na sima nango na moni et comme ma discours échangé discours échangé ngape na vanditi na bi non te makambo ba proposer nga oyo
na osala ngote discours a changé comme nini nga na yebaki na opesa mbongo na kei jour suffisant nga ebimi na futi bien nga na kei mais na moni makambo changer et comme makambo mususu comme makambo gratuit ndenge nini et comme makambo gratuit okota na orchestre nga naza na voyage na Guinée nazonga de tout et tout okota e bona mema yo okende nga su na bandi makambo na shwarate na mema okende poto yinde nga zana bakotela ye bakotela ye pas du genre bon bakotela ye ndenge zana amutia mabe fu bakanga ye pene fu bakanga ye pene kaka fu bakanga ye amutia mabe bona bona ngabe nabi na yo réseau ye bende ngeza confirme tazoroba mais ça parce que te esaye batuna ki numéro na babi za numéro na ye otuna ki bato natuna ki d'accord bato ba yebi natuna ki bato ba yebi bato ba ko yeba ye natuna ki babi za numéro na ye OK jo mususu kutu na bia sinon ye bandeni ke wana za papa ko exactement abina abenga na video na bité ko benga na video te oboya benga na video Bosco ozaki koza payer te téléphone numéro koza ye mais vous eza ye te ko ye te tanga lo bana micho to yeba mbongo na ye tanga lo banga ndeti ngana na bine suna yebi so zo lo bana yeba keza yoti kasi mais keba bato mo imiter ba voix ye penza na intelligence artificielle comme il nga benga na appel vidéo ngani na boyaki parce que ba appel musu ba enregistrer ka bato na vidéo ngani na boyaki. Maintenant, il changeait les solos. Il y a $4,000 au lobby après les solos. Et comme je suis non, on a qui ne confond dans la poto, bablo, nous surtout, il y a Sandra Moral, qui a fondé papa chéri na poto, qu'on a fait comme son bas. Nabi oyote, nabi ya Sandra, ngai oyibisa inga makambo te, ngani nzabe jamais na roke no bina rota papa kofi osimbate. Jamais. Et puis jamais na rolinga mimanga inde ozolo bawana. Nga kanisa ki lokona ndo oyibisa ki ngake opesa 4,000 ozuka visa na yo to ala kisho mutu moko boye pisoli o visa. Et comme il y a boye na ki no kote pa na ye après na ki na poto na ki no saisir justice wana na osala langa ngote na blonzo bloqué na o changer na numéro de téléphone. Ya Sandra yo ma petit. O changer numéro de téléphone ni nyango. D'accord. O changer numéro de téléphone pour ni za yuma. So Monica est simité bloqué. Après ngamba mona yako za téléphone, je me suis dans l'église papa ko fia binga ba 0 heure. Na boyo yamba. Na appel normal na appel WhatsApp. Na yo boyo na ngako yamba, na juka numéro na ye na bloqué, na appel WhatsApp, na bloqué pe na appel normal. Bloqué. Par rapport à Maloba oyo na katio maloba te, nous sommes à la télévision. Na mboko na biso justice ezali. Moutozo Betaliso est un grand homme, une légende, et puis deuxièmement, Azali ambassadeur de la musique à Congo. Azana ba famille naïe, azana ba avocat naïe, azana moisi naïe. Est-ce que vous assurez na biloko zobimisa parce que c'est très grave. J'ai un peu sous kasi téléphone kasi. Non non téléphone, il y a des choses que vous avez vérité, vous avez kasi téléphone kasi ta la ba conversation tangati. Na pe sotanga kasi. J'ai un peu sotanga. Pourquoi les gens ont fait ça? Oh, mais quand ils ont fait ça, ils ont fait question. Il y a c'est que non, nous avons comprendre que la vérité. En fait, naïe dans jouer rôle dans journaliste. Naïe que la papa ko fi makambuté. D'accord. Pas à papa nangai. Exact. To za ba jimona mona ni amosi wana. Ah papa, naïe ka ko loba parce que ya Sandra, na linga ngalo makamboté. Muta pousser na ko ba vérité ya Sandra. Po yé moko mutu ay proposer nga ndisanga na libulu après wana baluki. Ayuko kosa nini kokosa na komona ke ngamu na kinda ko luka numéro papa Kofi. OK. Ya mona éclaircir yango. Très bien. Alors, au bloqué. Na bloqué na. Tant bloqué, c'est quoi après histoire aussi na ngawana. On a bloqué ici na. Na moni ke makambo na yoki kuna na sana ngote parce que papa chéri ta papa mwana ngai makambo mwana na tia vie en danger. Na bloqué na nga na boy na ngesi. Est-ce que réaction ça les a kini après. C'est que na bloqué na ngam Gamopao tout ça. Oui, c'est na bloqué. Réaction les a kini. Après vandika kimia ici nango. Nenga za komela nga lisusu te. Nenga za ko benga nga lisusu te. Mais mutu oyo zolo babongo sandali na ko tindo na mabe. Eza ye mutu na église pour la délivrance. Pour na souci azalaka nango pour na yoleki na ye. Délivrance zo na église. Est-ce que ezaki souvent ki yo na vie na yo to mona ki important c'était le loti beaucoup na niveau beaucoup milelo. Parce que mutu na église a mutu alingi yo ni o vino bonga. Et c'est quoi qui bloque obima.
bon sikoyo soki aza na bolingo na ngai amemi nga na église sikoyo afinga supo na nini omoni bato mosusu tokende na église tozoyeba te moto à recevoir Seigneur Jésus-Christ n'a venu comme Seigneur et Sauveur. Il faut accorder un fruit de l'esprit. C'est dans Galates 5, 22. On comprend ça, quoi? Ah, un fruit de l'esprit, hein? Moto un fruit de l'esprit, ah, au final, les kinetalo baketoko sambu. Ça n'a pas mis sur Dieu na yoka. Oka ninga zo batoko sambu sa yo na ba janvier na banjo. Odio ko cha na micro na yo to yoka na bato ba tala biso parce que bilo musupe de TV. Ah bon? Na mona enjo rapia daki sa finga ngai. Oh. Ba message na bango sur téléphone na ngai. Na ibse merci pour les injures. Donc ko finga nzo finga zaka pona marambo yo boya ki ba proposa ki yo. Parce que les kambo na mona pende grave exact hein. Pour tout monde na été. Nga banda na tiki kobina. Ya sanda na mona na été. Il y a le mois na BCBG en 2007. Nous sommes na papa le mois en 2007. Siko banda 2007 ya le mois wana. Nande nga pele banda ko bina nande na ke botela na mona na bango su. Bosikala ko bina podium moko te? Atelo moko te. Bobina podium moko te? Yo bandi ko bina na nini? To bina ne to lata ne teni moko te mais na ba concert mususu to zalaka ne mina ki na le mois muke makasi mais to lata ne teni moko te. D'accord. Donc tango ya zaki na bunge BCBG ngana na bimata mabe na tolote. Na le mois muke makasi. Na okende kutuka ba répétition na ba concert en plein air na ba jour à vacances. Sur classe saison na okende sosute. To bino na été? Ya sanda de be ukanga mingi libanda ya BCBG. To kanga mingi ka libanda ya BCBG to kanga mana epete. Na yo luka njora pour na émission. OK. Nde na kutaka ayaka wana ibisinga auti église bana prière à Daniel. Akutanga pe njora. Na ya luka ya njora, na ya luka ya Sandra te, na ya luka ya njora. Ye moko vu que azana bakanda ya papa Kofi na papa Chéri yango monaki amiteki directement à côté qui directement. Pour ça déjà bakanda ni bandaka ça ra émission dommage ça ba kinga mutu na tie une erreur pour ya côté langa. Mbula nini ya bando c'est la papa Chéri ba émission. Na utinde ndeni. Esenga na kyo lukai. Meta watu musuba lo bakeza bombanda entre bino mibale. Bombanda te papa langa. Bombanda te papa Chéri za papa za na bana na ye. Nous sommes pour la fois pas au tien na babuzo ba wana bombanda. Asa na bana ni baza mikolo déjà. Bombanda el kamni. Bombanda te. Yi moko nde babilo ka melaka isa la ki aleka ba émission bongo. Pozo le ka émission ozo na eloko za eloko ko lobate. Nde tinga na leka ki pona but moko benaki na raison nango. Na ki na pas zo sanga na droit nanga. Omoni pe salami. Alors, ce ko ya leka ba émission na comme papa Chéri na raison ni. Et ça le quoi moi si par exemple, excusez-moi, comme mobile a loué moi si mon robot et à matin na foutu mbongo et sili. Après moi je ne bandolo ta mobile wana ke non, ou vandaki nangai, c'est la sorcellerie. Ça la raté. Ça mon papa. Et ça qui ndoki. Donc moi si mon bébé ça qui la kala, mais après la sima comme loba, ou vandaki nangai. Qu'est-ce qui prouve que il a 6 mois na pesaki à solo. Parce qu'il est prévisé. Ah ouais. Donc papa Chéraza na buzo ba na te ke yo bombanda te aza papa aza mukolo aza na bana na ye aza pe na moi minimum ya respect yango mona ki ngata na saki ba sortie médiatique na na tikala obeta muto bordure te na lobaka o izaki kaka comme réclamation ba droit na yo kaka tout ça na tikala ko manquer respect. Brenet yebse so vérité lelo est-ce que yo uzana bato moko tinda na poto pour pas porter pas chercher plainte sur la commune. Allez-y. Côté où baki geno ba menga église dans délivrance. Voilà. On répond dans côté. Il y a Sandalina a même en église dans délivrance té. Ponga mo on na zaliawa. Avant na les émissions wana na salaka 3 mois na badara. 3 mois. Ngomba badara botu na boza ba journaliste boke tuna. Na sokola ma source. Na la rane toko. Ce qui mboule bandi na kimi na batante. Ce qui mboule sil na komboli bakase ko yaki na tanje toko na ngana lali na tongo na ke na source na toki mai na sokoli na osambela nzambe na 2020 c'est que 2024
na osambela nzambe parce que na mona ki non eloko za kosimba ezate fa na luka nzambe nga moko pe na bosolo et na luka ki nzambe na nga na profondeur na sanctification parce que nzambe ba luka ki na bosolo ba luka nzambe te ke non lelo osambeli lo bokebo ozwate faut luka nzambe nzima na pasi na nini batela kaka kibo mwasi na yo tekata mapa mais like pa nzambe akosunga yo kaka exactement ozomona na luka ki nzambe na nga na ngomba 3 mois na leka na ba prière na badara na saki 5 jours na luzizi là na mangi ngé 10 jours na yeko ça 3 mois na badara 2024 na kitara ya okonda kwa nzete donc ya na mko pesa nga délivrance te toi memanga mo kana ga église abengi saki ngai vu que yé a fait à côté de l'émission ya on a mon na récompensé payé pa bengi ngai abengi sanga 2 fois jour à liboso to ya luka njora et après habito ki église na bango nanga na cousine nanga to kendaki après leki mikolo je me souso yo ya de délivrance c'était senga na délivrance ndeni ninga na nga converti un enfant à la front de Dieu na mon nzambe na converti ba église na bino doctrine na ona yebi yangote pona ya zo baptême fona leka na abenga on affermissement na zala na enseigner si na comprendre doctrine na bino ndé na ya osanini ndé na roya na répondre ki ndeni wana après tant on a sali vidéo ya remerciement ya remercier bato na tanga bango te na tanga bango me ba mutu na tindila ki pour partager akata ki na libanga na bango na benjora bonza mwana mabe obaki bisote remercier bisote o abanda ko tomboka wana après pour na calmer na seka dimanche to ki l'église na bino ndé a invité ki nga dimanche to ki l'église na bango ndé après to comme une église na bango to vandi après na moni papa Emmanuel Dodi et papa Dodi a bengi ngai mona ntuka za wapi na micro bon aza papa aza musali nzambe a bengi ngai no sani na matati na matina podium do mona ki papa lobaki wana yesili après na sima nango na zonga na ngana église na so na sami na bima OK de la memanga délivrance ta mokolo monte a memanga délivrance ndé nini yo mema mutu na église yo moko za non converti o mela diamba yo za na preuve kamera diamba pour mutu bokuta na kati yo mo bokuta na yaka so yo te ro luka nzora jour te ro luka nzora ngala cousine ngai tango aye biso na prière à Daniel ba olia ka ndunda na ba olia bilwa musonité et tant akomi wana avandi to solo ya mbinga après na simalango afungula saki na bando afungula ki diamba na kati amela après apesa aninga pesa nga boye cousine nga salima répondre bien amela biloko na te nakosi nakosi te mais le tant que siko na monique yebo mutanga so ninga mema na église na bango a invité nga mo kazo mela diamba na okende te donc il n'était parce que nzambe baluka ke na aventure te baluka nzambe na bosolo so telemika pour la vie na yo otelemika na sanctification na yo ba histoire ba renaissance ezara ndeni bazwa ki ngolo liboso nzambe parce que netamboli na bango selon proverbe 31:29 na kokita na se ezo banini plusieurs filles ont une conduite vertueuse mais toi tu le surpasses toutes la grâce est trompeuse et la beauté est vaine mais la femme qui craint l'Éternel et celle qui sera louée récompensera du fruit de son travail et qu'emporte ses œuvres la loue. Donc, il y a un peu de sengi na mwana mwasi tango na comprendre message wana parole wana comme na simba ki yango. Voilà. Depuis na batela ki boyenge bene nanga na batela ki yango na force qui vit de prière ba pasi ba minini tout na yika na beta de jeune na kolele